Canal Congo TV, on a Canal Congo TV, wana tokomi ba véritable kimbangisi enzamba kosepela na yo pe misu ne kotala yo tango nyonso toboya kondima toli ya bato mabe ezala na ba choral na ba groupe na ba cellule na ba paroisse ba commune na ba association service na ba niveau nyonso tozali bomoni mutu azoya na masenya to na toli ya mabe wazokende à l'encontre ya volonté ya nzambe pe na vision ya tata Simon Kimbangu ngani contre la Bible contre position ya papa mate ya ndenge wana to masenya ko yamba yango te pe kondima yango te soko yambi mutu ndenge wana pe olandi ye yebe tozali contre papa la terre promise condition ya nzambe ezalaka botosi nzambe atalaka elongi ya mutu te bandimi batata ba mama biso bana na nzambe tozalaka na bobangi ya nzambe po bobangi ya nzambe nde ebandeli na mayele 600,000 babimaki na Egypte me lokola batosaki te mibale kaka batosaki mpe bazalaki na confiance ya nzambe Josué na Caleb kaka bango bato bakotaki botala 600,000 eza wapi me de kaka bakoti na terre promise na mikolo babimaki na Egypte ete nzambe aza na mawa ya bato te nzambe aza na posa bato mosusu wana te nzambe atalaka elongi ya mutu te atalaka oyo atosaka ye bandimi toyeba kotosa mibeko ya nzambe tosalaka volonté ya nzambe mpo na mokili toyeba peke tozali bapaya ntango ya kosalela nzambe yango oyo mpo mokolo ya liwana yo mokolo ya liwana ngai to mokolo ya fin du monde toyanda histoire ya eschatologie la science des derniers temps nde yo longa nga pe na longa na ye mes serviteurs sont devenus infidèles c'est-à-dire ba missionnaire catholique protestant na tindaki liboso batikali lisusu na ndenge mission na tindelaki bango te bapengwi nzela yango na poni yo kimbango bigisa libota na ngai ye alobi nga nakoki te alobi yo kaka toyebi histoire nyonso e mutu oyo bakangi atei kaka pendant 5 ans plutôt 5 mois atei kaka 5 mois na 12 jours basali complicité ya l'état belge na tango wana bacommerçant na bamissionnaire catholique protestant batrahir bateki papa Simon Kimbangu bakangi basambise na conseil de guerre un innocent civil me basambise na basoda na mabeni ni yasalaki kaka pona kolobete mwindo akokoma mundele akokoma mwindo boko kende bino bamindele babeli tokotikala kokonza mboka na biso moko wana nde lisumu Kimbangu amema me mutu azoteya liloba na nzambe na nguya azosala makamwisi kosekwisa bibembe kotelemisa bakoka kotalisa bakufi misu makamwisa ndenge na ndenge azwaki estime ya bato ebele bazotika bamboka Ngola Braza Kinshasa wapi bazotonda na nkamba epesi boyo bayaki liboso zuwa batrahiri ye na yango bakangi basambise na conseil de guerre bakatile mokano liwa bakanise kete lokola azokufa lingoma na ye mpe kokufa nzoka nde ya nzambe kotikala ya nzambe kino akende kosala 30 ans na prison ya Lubumbashi les vieux prisonniers ya monde na mokili mobimba mutu asala mibu ebele na boloko tata Simon Kimbangu Mandela kuta asalaka 27 ans metala ba honneur azwaka ba prix Nobel ya paix ainsi de suite mais oyo abundela mpona loposo lindo bato babosana ye tokobika ndenge nini tokobonga ndenge nini ayo tobosani Kimbangu esika ya tambola masa Nikola Mabanga bagrasa makolo na maboko etikala ti lelo ozala lokolo molai ozala lokolo mokusa okotisi ekoki net moto ndenge wana aza na restaurant esika tokende kosambela tala makambo ebilembo ndenge wana ondimela Kimbangu te mpona nini bino bosambelaka moto biso nde osambelaka nzambe solo ondire Yesu yango na bayuda mpona yo ozalaki ntango asekaki na zini neri yo ozalaki
no ya yo na ba preuve na mboka na yo yebi nkamba oko kene ko sa recette ko monyo ndimi otie tembe yango mondele sengo na ye ya tsaka nano tembete asala ka ba recherche ye moko a vivre mais abiso ba to mwindo kana musika nano sa recette bani go bwa ko si tout so ya mutu mwindo mais ya mondele ko ndima sans ko sala recherche eza mawa c'est une aliénation na bana nanga ya kini mobimba yambo na pesi bango mbote pe na lobi na bango to continuer ko sala malamu ko soutenir baction ya papa Simon Kimbangu Kiangani to yeba ke to kwe to zo kene déjà na clôture ya centenaire papa za na posa na biso na nkamba to za lebele to pesa esengo pe to sala musala malamu pe na ba paroisse vibrer to ko sala programme carnaval et ba dimanche zali ko yana chaque paroisse avant ne bandela kilt to sote na suka kilt vibration centenaire clôture nango musala papa Simon Kimbangu botimbo makati na mokili mobimba et biso en tant que ba premier bénéficiaire photos à la fière petos à la nesengo ko soutenir œuvre ya papa Simon Kimbangu. Canal Congo TV.